mais tant on bali na kufi émotion wana mamolenga ba kufi to yiba alingaki on bali na eko le kanzambe ashemu de fouti la la ventilité allo bandeko minune de vérité ashemu de fouti mais comment possible wala ka bazo bomba yangu hein le qui chike na gu ashemu de fouti RDC alimboka oyo sata ya repo ashemu de fouti so ba tie na fio bazongsi na poto alors fane na poto mais ba iba confirmer biso ba ndimina itoyiba ki molangi azali wapi jusqu'à présent tu peux ça zata comment possible ngana ko ndimba yango na ndimba tena ngana ko ndimba mukolo ngana ko mona yi tozomona pe bamatange esalami mpo balobaki ke alamukaki mais après tozwi résultat final bato nyonso balobi keno akufi effectivement tozomona pe même ne baeglise so toleki na 17e wana bato baza wana na matanga baseur bandimi so bazola na cfmc wana pa mamolangi avant mamolangi okufa bato balolala kuna balala mpo bazozela ebembe ya papa te bazozela ebembe papa te meme ntango papa yalaki mama yalaki balakosala baveye Aleko soki na tseli bino so na tseli bino kamwa extrait wana pona lakisa bino kaka elongi ya sataniste edingwe ndeko ya wanganaka na ye te alobaka ntango baosala procès na mokuna alobi nga aza nanga moto ya satan pe adeklara yango lere nyonso ke nga naza na ngai mutu ya satan alors bandeko na minute tozokoloba satan abandi kolashe bango malembe ndeko oyo Bible na biso na 1 Corinthiens 5 et 12 ne jugez pas ceux du dehors. Donc, oya libanda, ba sataniste banani, oyo basimbaka Bible te, toko ko juger bango te. Mais ye akendaka na nkamba, akendaka ko confesser ba péché na ye. Mais confession ezaki ya solo te. Parce que repentance ya sataniste ezaka jamais ya solo. Même ya sorcier o akoli, ezaka repentance ya solo te parce que il faut le banani apesa ki yango banani ni yobebisaki et tango koma na ba question na ko waso ko ba vérité te. Alors bandeko ye akendaki azoki biloko na ye a déclaré même que ba pasteur mususu ba ga pa na ye. Mais bandeko eza mawa ba sataniste congolais par rapport à ba sataniste mindele oya biso bazaka ba pauvre. Au moins peut-être moko azaka moins bien neti bolo mindele mais sukanango pauvreté kaka. Tout le monde ba wemba, tout le monde ba madilu, tout le monde ba papa calé, ba kufi batumoko ya mbongo te. No ba kufi tout le monde bango batumoko ya mbongo te. Ndeko nanga yom tozola ndanga. Toliaka oyo kuki na mngongo na biso. Soko le loka muke omeli mai lobe ozwi musole kanga mandengwana. Parce que ba tu oyo bazana kimia te. Satan apesa bango le muso abibon 15 à 20 ans obela te. Est-ce que bino munaka na niyo yo abane ko bela edingwe so muna ya bela mais tango amoni ba contrat na ye koki o sata parce que biso to bela kami na combattre biso ils sata ba tuni ba sorcier mais bango mo baza kuna na combattre bango ezali ti obo muna siko ifongi boso mona eza maladi bande kolanga ba signe eze belé oyo yoko sake ngana lo bana yo moko tester ke o ya zaboy bango nyonso ona otangi a misato babela kate soko mona bali ko bela c'est-à-dire que Satan a commis ko lâcher ye et dingwe tango mona ki ba contrat na ko komi na suka ba bandi ko lâcher ye wana mbango
na nkamba na base bomonaki muninga na nani sataniste ifonge asalaka ye video alobi na ye me yoko sani na nkamba parce que ye bipai bango bazala bakutanaka ayebike pardon ayebike dingo na nkamba kende kosakana e banda kendaka nkamba zonga sante edingwe eza su malamu te ndeko nanga soko zimbo na banque il faut remboursement ezala so ba déficit il faut remboursement ezala soki remboursement ezate bakotinda yo okende pa bakendaka pona obando futa on bandenge nyonso mais faut futa tangu bango sata boyokani apesole musu 15 ans aux maladie ba parcours nyonso ya edingwe tia obunda na ye edingwe atikala obunda te parce que simba mina satan satan bine okobela te misu no pe yango mais ba anezo kende contrat peso kende monika kalate funa kende ngai siko abani okimamba mais satan otuna yo na pese ko 20 ans ou bien 15 ans ou bien 20 ans obela gite na pese ko misu nanga na pese ko force nanga na pese ko yebana oh mais ce que yo lingo kendo yo lingi ko kende wapi zwana no bandeko bakoma nit bazoba comment yo ko zwa kisi po obundaka ozano mutambongo te tango balobino 15 ans 20 ans yo kanisi ke 15 ans 20 ans wana nde okoma mpaka tango ikoka ozano na makasi obado banga liwa ndeko na ngai Bible lobe biso n'allez pas chez ceux qui invoquent les esprits kokendike pana bango te parce que na mutu wana na yo et pas nzambe bozandenge moko ba rebelle mais Bible ba na biso toujours mes chers frères et sœurs parce que ngaza toujours mutu ba référence ya makamso la zolo ba ela soutenir na verset biblique na Deutéronome 30:19 Bible zolo ba biso clairement que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Oh, il y a Deutéronome 30:19, la signification en côté. Mais je prends en témoin. Alors, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est-à-dire, natie liboso na yo royaume nanga et royaume pas satan yali. Mais ceux qui ont opposé na satana, ils ont un problème c'est la démocratie. Mais ngal ko na nzambe ya bolingo na lobi pona la vie et pas nanga pour vivre longtemps yo na ba koko na yo. Alors yo siko siko poni na yo satana biso to go finga ga yo te parce que eza droit na yo oponi na yo kuna mais faut tika ko ya ko déranger ka biso bato ngambo parce que biso to déranger ka bino te. Mais ce qui yo oye ko déranger biso ngana o répondre yo. Lokola ya kenda ko simba Bible asiko ne to komi pas de possibilité de répondre ye. Ndeko nanga repata sa sataniste za raté. Sataniste za nani? Sataniste ali ministre ya Satan. Nebiso za ministre nzambe. Sataniste za ministre ya Satan, c'est-à-dire mokonzi ya bandoki.
Bande konongai okoki kokoma sataniste te soko zalaka sorcier te. Avant okoma sataniste, c'est-à-dire ozalaka na nous sorcier. Ozalaka na mutu motema mabe. Bande kononga motema mabe bazwa ngona mokili te. Motema mabe babota makana yango. Motema malamu pe babota makana yango. Tozomona bato ebele ndenge bazaka na gratitude baza ba reconnaissance te babotama mitema mabe. Do bato wana baza na facilité okoma ba sataniste. Yalo monaka bazaka na orgueil ya bazaka na orgueil babanga bato te. Basenga pe pardon te sataniste ko sengo pardon te. To koma na mutu asuka wana. Alo bandi kona ngai soki ye edimwe azo continuer ko luka basala nzambe akufa briskement parce que asaleli satan mingi bangona satan bakoma yine ba camarade il faut rembourser biloko wana pa ya papa na yo wana soko rembourser ko te ko bomayo ezala bato bateka mateya mpona kosepelisa bato mais sataniste mpo délivrer eza blaki te sataniste mpo délivrer ye eza blaki te sataniste aza moto asigna pacte ye na satan ke meme ndenge nini nakobosa na yo te satan pa yebisa bango meme so oke kokritike nga kuna ogarde misu na yo basigna. Donc misu wana oyo sataniste azango oyo satan pesa ye eza misu libela satan boto la ngoli souste. Alors le eza misu libela satan boto la ngoli souste c'est la vidéo gazaga kuna. Na lobai na bino na mission mona sala ki uti olega mikolo ngabi botala misu ya o wana botala misu na ye. So osambela ka solo nzama collection misu yo eza ya bisote. Ndeko na ngai kokende panga te komi mafuta bana te kosala makapamba te komeka te eza nzela ya kufa olomi de yemoko mutu na bango lobaike eza monde anko pai bakinde kuna eza monde anko yango wana batiaka pe sataniste ifongene erreur eza pene erreur te bipo lokaki yango alo bandeko na ngai na yebisino ke satana abandi ko lâcher a lâché déjà Edingwe a lâché déjà Edingwe bakende ko zoba kisi poka ko bunda ozala makasi ozala na mbongo te c'est quoi ça ozala na mbongo te ozala na rien ah mais musala ngwani wana musala ni wana ça c'est quel boulot rigolo hein. Alors, bandeko, tokotala mususu, sataniste mususu, yeyo. Voilà. Alo bandeko muto ba utu yoka zoyemba nzembo azoyembela mwasi na ye abengami prophète Denis Lesi. Prophète Denis Lesi aza nani aza mutu oyo akene ko luka kisi kosimba kisi po asala musala ya nzambe na bakisi
ezate ke ye bakosela ke makambo te to na video wa ye moko andima ke asala musala nzambe na bakisi mais epa ya buku ki lokuta alobi na biso ke pa ya kina zo bakisi basenga batu te ezalaka te bazo sakana na peuple congolais parce que peuple congolais na makambo nzambe bakoma neti ba insensé na makambo ya mboka pareil. Le peuple congolais a motumoko poko saye okosa avec facilité. Peuple congolais a kumisaka Mobutu, a kumisaka Bamiyibi, a kumisaka bato babomi mboka. Peuple congolais ndi a kumisaka bato wana. Ba yepe na makumanzambe bazo kumisaka ba aventurier neti oyoyo. Même hier alobi ke ngana sibai bakisi, bon mona ba congolais bazo kumisa ye. Même mutalobaki ngana kende ko basenga ota tango akosi bango ke balokotinga bakumisi ye. Soki yo ye ozo expliquer bango vérité. Ozo bango non ezaka boyete non yote. Génération moko futi. Biso génération ya biso yaki ngwana te. Biso toyebaki comment faire la part des choses. Ki yo ozaboyi yo ozaboyi yo ozate. Lelo oyo biso badi komona ba congolais bakumisaka ndoki biso to tozokola so babina mutu ndoki d'abord omone mukolo atanga te vilain mais lelo to omona bandoki bakomona ta ba cravate ndoki akumi be koloba pe batu bazokumisa ndoki. C'est bizarre quand même, hein? Batu bakomi kokumisa ndoki, baso kumisa ndoki. Batu baso benga ndoki abondela pona bango. Quelle génération? Quelle génération? Alors, to lukanano vidéo ya Denis Lesi. Et pas hier zolo ba makamuna ye ya bakisi. Tozana ngo awa. Toko yoka ndambo toko chanyo sote. Voilà. Toko yoka ndambo. Ozi biloko wapi? Angaye. Kisa liboso na zwa kisa succès. Mabenga ngompungu. Kisi wana konfirme c'est-à-dire que sozo ya na kwa nzela. Ba tout il faut pas bima na nzela. Tauna na bima na ndako na zui la boîte folie. La folie en haut et qui on a tenu plus de 10 fois papa mta okufa ote mudubu yote mama okufa ote papa okufa ote grand frère okufa ote na zwangu pona ser popo mai na loluka bale kisaye fo yakufa la période on a zaipa kufa parce que azo déranger gato so to bande to mela yaye on mela ni sero sero no mela loto wote baya bori ni suko na buma ba musicien onyoso ba koto na la lisaba ba wero onyoso na la lisaba mena obsofete na kuna mfufulu na ba kofia na onyoso na mabeli na boleka ka kote anda kwa kofi ba kuna ba na ye na ba danser onyoso nga akanga ba mwa bere ba ola ka modelo na mone maripol ondela daina na moya na pomla kote awera konsekansa kisa ngoyani so mutazemi si mwasi na quartier iyo zemi zayo so ba yibi na quartier muyibi zayo la poussière moi muke ya aigle OK doit balayer sur en haut et si les papiers na papier parce que vrenga nga o ya biso le kutate o ya wana vrenga et puis ezala na mususu esangana na yango inao ya wana maripola ina ngote inao sikoyo mena ibi mutu mwaza azana ni sepeka inao sikoyo ezali sikoyo vandi ukaga olimo so côté na danger ogangi olimo OK qui ma place mususu OK ma place mususu ou ba ela na prison ba ela na kiswa na prison tant ka bakangi oui basero azolinga pesa nga kiswana asa inena nga azo memanga l'école ya formé nga na te ya Zambia solo iya zolinga pia nga ma mélange moi si oyo akoti kisibile na kina amolo nga na Paris na ba fou
foule a laissé à mon approche. Abi, je te donne 300 000 € par mois. Une voiture, il y a yo, moi si bana. Yo te kaka opesi na image. Ngana zu image wana, maison na biso ta ton kota, da to akabal na banini to yibi ko travailler bon, lelo moto ifo akufa. Na yebi ke yo bomi ete biso mo bato bomi. Mais il faut aller à la cimetière na bino, il faut aller moto na sa kufi faut que pese mo penga. Alors, bandeko na longoli yango parce que bino boyoki déjà mutongo makambo lobby. Donc moito ezalaki tokosile makambo ezate. Donc bino momoni ndenge ye moko lobby bien que tozu bandamu ndamu ndenge ye moko lobby na bakisi na ye azwaka pour ça la succès. Mais atuni est-ce que mta okufa ote oye akufa mais aroza succès mbongo kisi wana ezalaka kisi oyo ali ke okoma na mbongo ebele bato bakufa te ezalaka te. C'est vrai que oyiba côté mususu mais pas na yo pe fo balekana. Alors nous avons remarqué que banda grand frère na ye wana kufa nani on a comme on a nani moto Denis Lesi on dirait ça sonnetti normalité. Denis Lesi akuma ko lega mikolo nyonso na makaba buzoba alongoli comme on a ya prophète ami pesi pétage. Donc akuma ko seka zengi bande ko comprendre que Satana a sa lâché. Mi balé wana déjà ba lâché bango définitivement. Voilà. Malgré Denis Lesi nenga lobby, mais ça na batu, parce que landa ko no sambila pa na ye. Boyoki nenga ba bakisi ya mosuko azui, so akomi pa ibo itala banyo so so pana. Ndenge ba ifongi ba gile ba gipe na ngo ya ndenge wana. Alors, malgré nenga lobby, mais souka ye côté ya awa, ngada za awa. Batu nyonso ba olanda ye, la plupart batu bakili pa na ye. Parce que bazo ke na mvutema. Boyoki bino mo makaba lobby. Ba lobby ne apesa batu te mais a lobby Alex ba lobby de na banani tout ça ba collègue na ye wana ya Satana. Na ba ina bino ki ba sataniste baza ba ministre ya Satan. Soko za na Bible na yo fongoli 2 Corinthiens 11 14 à 15. 2 Corinthiens 11 14 à 15. Okomo na kuna balobi nini. Et non ba na bino na Luc 12 de balobi rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Okoki ko bomba na tina suka te bakobimisa yo poisa. Bomoni de lesi ana mbongo ebele azaki na mbongo ebele bazolo bane to kopeso 300 000 ayaka na France akena donc kisi ya ndenge ko sakana te ba fongoli emisu azolo bele ba makamo ebele azolo ba eza solo mais eza sans amour et comment ça est solo mais ezali sans amour eza ma bande ko ngai donc biloko wana oyaza na yango oya somba na bambongo wana mabe akotika yango misu soka tikila ngo bana e bano kende pe malembe soko na nombre 14 et 18 ezolo bango bien les iniquités des parents, c'est-à-dire la méchanceté des parents tomberont de la 3e génération jusqu'à la 4e. Nombre 14 et 18. Donc ndenga zawana na edingwe bana na bango soki obali bango ozana souffrance parce que bamakila ya diable eza na nsuto na bango oyo papa na bango abane ko salela Bible ko salate. Donc bana ya ba malédiction tango yo bali yeba ke ozala ba problème na vie na yo ya obala bana ya edingwe bana ya Denis Lesi bana ifonge bana nete ba kalanga. Donc tango bali bana ya marque wana yeba ke yo bali vraiment bana ya malédiction.
na banzi bandeko na laksi bino kamwa biloko ba filme oya bango boye ba batongo ke ba lâcher bango déjà. Mais ceux qui sont en ndeko nazo nous sommes la pas Denis Lesi. Ah mais peki ça quand même ndeko ngai. Peki ça y est. So mon to Afrika taka muto neti edingwe. Mais faut peki ça y est. Baza bato ko Afrika tete. Mais nazo mona Denis Lesi ti ba dimanche aza ko simba batu mutu. Ah mais c'est grave. Soko moni mosala nzamba azo sala 6 ya makasi. Aza musala nzambe te. Musala nzambe asala succès azate. Musala nzambe asala succès na Bible azate. Anyokwama. Anyokwama. Ndenge biso nyokwama. Ce sont des stars. Dieu n'a pas besoin de stars. Dieu a besoin des gens qui prêchent la parole de Dieu convenablement. Dieu n'a pas besoin de stars. Oh, nous sommes en train de stars. Donc, ceux qui vont critiquer, tala bato tala ba ondimela bango. Mais ceux qui ont la vérité pour na bango, bon ondimela été parce que vous êtes sous envoûtement. Alors, ceux qui ont des Olandaka na YouTube, Mateya ya Denis Lesi, ya Ifongi, oso commettre le péché de participation. Faut autant na des gens 10 à 11. La Bible est autant ni ezakuna. Donc na bana na yo okosi bango na nzela moko ya alliance ya kindoki. Na zo yebisa bino vérité. Batu bazako loba, ba prophétesse bas bimi bazako loba bango nyonso. Mais yo oya koloba ki akosi etali yo. Alo bandeko na lakisa bino elongi ya mutu asuka to sisi na Denis Lesi. Voilà. Voilà. Botale elongi ndenge komi hein? Hein? Botale elongi ndenge komi elongi ya mutu. Botala miso, boso mona miso. Sambela kana nenga solo atala miso, moni miso. Hein? Est-ce que miso na boso mona on va bien? Bandeko tata otangwa yaka kusimba kosala témoignage na Bible. Soka salika ba vie oka 150 000, 155 000. Na mona mususu alika 200 000. Ah. Donc ayeli bino envoûtement ya ko sakana te ba 150 000 ba nini. Dans toute chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. Les lois communes, 30 000, 15 000. Bon, ça, c'est au moins 150 000. Bateau, il y a 30 000, 20 000. Et donc, bateau, il y a comprendre que tout ce qui est dans la baie, pas un mouton, bendi nzoto ebele. Sikoyo yo insensé, yo zoba otikali wana fanatique. Peut-être yo pe posa nondoki. Moi noza musika. Peut-être po yo mo posa nondoki. Otikali na ye, olandaka ye. Banda aya, mateya na ye, ba discussion na batu, koswana na batu, mikolo aswani na bana basi. Na tatali subusu, abano critiquer su nzita. Nzita, na moni su kote musu na olomide na ba. Donc mateya ya la kibino ke onga sa musala nzambe yango wana. Comment beaucoup ça na buzo batina niveau wana? Comment beaucoup ça na buzo batina niveau wana? La mission d'un pasteur est de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Ça c'est la première mission. Deuxième mission, de libérer les captifs. Et troisième mission, de guérir les malades. Alors, yes quoi terre rabino a morte et c'est terrible na ya terre rabino a morte. A terre rabino pe délivrance té.
ateyaka bino mpe combattre. Est-ce que mutu aboyeko délivrer moto bino mobotana? Est-ce que mutu aswanaka la nyonso? Il a des conflits, c'est un conflictuel partout. Ba problème akenda ba problème lobi kuna manzambi alongwe kuna na basi akepa bo nzita ayabo olomide ayabo wanze quoi. C'est ce qu'il fait toute la journée. Donc il passe son temps na YouTube azako luka banne famille ni na problème nana na problème so mun ga pas azu ya moye yéwana bozobe comme ça na nzambe. En tout cas soki yo landaka ye oza libabe et puis oza parmi bazoba ya mokili. Soki yo ngana za koloba yo che commentaire parce que ngana zo aider bana nzambe yo che commentaire pona o détruire bana nzambe o che commentaire pananga kubanga te et ça nango 24 heures te na ko bloquer yo oza suna droit ko chaka ba commentaire na makamanga te peut-être rotala mais commentaire oza suna droit rotala te parce que ngaza wana Bible le ebiso. Nous ne sommes pas là seulement pour prêcher, délivrer, libérer ou guérir les malades, mais pour veiller. Nous devons veiller dans la âme et la veiller sur les âmes de mes brebis. Nous sommes là, voilà. Alors, ngai na kolanda Bible, na kolanda yote sur yo uti wapi. Ils ont pour veiller na ba âme yaba nanzambe ba brebis à Jésus-Christ. Alors bandeko ngai malheureusement ba minute ngeza vraiment na kuna suka mais oyo yo mone longi oyo yepe ba ndiko lâcher ye 150 000 vies a quitté na 80 a quitté na 50 les lois comme na 15 boko mona ba oyo ba ko comprendre ba zoba o ba otika la ba continuer mais ba zoba o ba no comprendre titre bo mona ka kuma mbala moko na 5 4, 3, ainsi de suite. Parce que Aza lâché. Tant moi no ayaki. Alobina batuke basengi ya 48 personnes. Bazo kota nanda poto vanda moi sinanga zo mona aw mona batute balobina ngana na initié payé. Après balobina ngai na kena bananga. Mais bande ko ngai nani yango basenga ka batu. Mais avant basenga batu faut la ndoki. Si vous avez un mais si vous avez un mais si vous avez qui alors bande konanga na sala ki pona lo banabino ke Satana a bandi ko lâcher bateau oyo les grands satanistes au bacha ma kelele na réseaux sociaux des grands et des grands satanistes ils a bango na l'exibino awa donc bande konanga kalate et koza eko sukela ba mabe voilà. Bassigne on en a déjà. Voilà, Bandegouanga. Nzambe apambola bino.